balandi ya na sportivi mbote esika bozwami ngai molobeli na bino Fleur de Lys, Fleur de Suisse. Sikoyo toza na tranche na biso ya Davar logos rema toyambi mopaya moko abengi biso mbango alobi aza na posa loba. Aza na posa loba linga loba nini toyebi te yango toye na micro na sportivi toye kotendre yango à faire passer message na ye message yango tokolanda yango biso surtout na bokebi kala mingi te. Mbote mama. Mbote. Toni toyeba yo obengisi na sportivi mbangu boy. O se présenter yo za nani? Bon, comme on a Julienne Utawaku nazali mondimi ya kimbangiste. So totali bien au bengisi biso awa pour répondre étant que oloba étant que kimbangiste, c'est ça. Voilà. Donc so na bengisi bino pour naza na besoin na répondre na moi makambo mona utolanda aventure awa en tant que kimbangiste na li pena mega répondre na o na yoka ki lokola mona kyangwela ki correct puis ya ki clarté. Siko makambo oyo yoka kezani. Bon, on a été kolanda aventure juste par hasard. Internet na touché ka par hasard bo na tombé na émission Mozoro Mabiala à Pasakina Bishop Élysée. Bon, nazala ki c'est mon aki ba ki Simon Kimbangu. Comme na Kimbangis na binata la makambo laisse ko apprendre ngaelo quelque chose. Na cliquer place ango na moni Zoro Mabiala na Bishop Élysée. Wa azai koloba makambu ya malamu te pona Simon Kimbangu. Alors na sepela kité. Siko ko benga oyo bengi télévision na sportive et ça pour répondre Bishop Élysée to Zoro Mabiala. Te nazana besoin de répondre Zoro Mabiala te nazana besoin de répondre ndé Bishop Élysée. Ah, siko to comprendre les pourquoi ba bengi mbangu pour problème mes alliés ok yé alingi à répondre Bishop Élysée. Siko maman yo ningo répondre Bishop Élysée en qualité de qui? Non répondre yé pour na mega ko la kisaye que oya lobby sur Simon Kimbangu et bana Simon Kimbangu ezali yango te en tant que kimbangiste donc naza touché. Alors, Bandeko Balandi, propos ils ont engagé comme auteur nango, ngana la micro ngana attendre nango yé alingi à répondre. Alors, tonto yeba, ça fait combien de temps yo zala kimbangiste, oza la famille à Kimbangu, o botama kimbangiste to yé koli koko ma kimbangiste. Na yé koli koko ma kimbangiste te. Na botami na famille déjà eza kimbangiste papa ngana mama nanga baza ba kimbangiste. Baboti biso na koli na kimbangiste donc tisikoyo na ko changer na église te donc naza kimbangiste banda babotanga na libuma mama nanga ba meminga ba batisinga na kimbangiste ti lelo. D'accord. Donc yango na souci wana lobi tete ndeko na biso Bishop Élysée akemabe selon yo yango lingo répondre ko lekisa ngoto lobi lobi na yo tika nzambe a s'en charger na mais olinga ko loba pourquoi te na lingi na ko ki pe ko lekisa ngo mais siko to comme na temps où il faut to loba pour balbara chaque chose à son temps donc il faut proposer ses réponses tozong senesika peut-être asa ignorant ayebi makambo belete tozong senesika peut-être asa ignorant ayebi makambo belete tozong senesika peut-être asa ignorant ayebi makambo belete yangwana na oya lobi te pese kendeko oyo lobi eza bongo te metala eza boye soki akolinga kondima andimi soki pa kondima te wana soki komi problème na ye na nzambe me biso nde tomonisi eke oyo lobi eza bongo te ezali nde boye. Yaro, avant de continuer mission na biso na tout na boye mama pour nini kaka soki ba toucher point ya kimbango movanda ka kimia te il faut kaka bozwa mkusa moko boya ko répondre et ça rabino nini bokoli pas sinanga wana pourquoi et sanga na yebi mondi mais solo même yezu babeta kai ba tout kaka ba sanga nyo so répondre te mais pourquoi bino et comme la bino on dirait pour ça moko boye soki pe bolinga bosa ni na yeba raté zarani.
eza autre question te ya posa monte po babanda kotuka biso bana kala depuis kala oyokaka ke bakimaxi balandi peut-être balandi non bon soko siko tokomi kolanda ekomi ntango na yango siko ndenge natuna neti tobanda siko émission na biso neti likambo nini oyo osepelaki nango te pourtant obengaki nga lobi natala yango natali en tout cas pour nga namoni eloko nakoloba te mais yo etant ke Kimbangiste oza mieux placé po oyeba place nini ndeko na biso alobaki ya malamu na place nini alobaki ya mabe. Bon alobaki ya mabe ebele ya lokuta ebele. Bon alobaki ya mabe ebele ya lokuta ebele. Bon alobaki ya mabe ebele ya lokuta ebele. Ya liboso na koloba bon musuna landi en manga ordre na lobela ki ngote mais on a couru pour retenir pour na répondre yena na siko na minute yo. Alobi te papa Simon Kimbangu abota te. Bano yo totangi ke Simon Kisolokele dia ngenda dia lungana bazali bana ya mama Mwilu. Selon ye. Bon, ngasko na répondre te. Oya lobi ezayi lokuta. Soki alingi ya panzaka sango. Po aza bishop donc ezola sazana place donc aotambusa ba pate. Ati a me ba pate na perdition. Donc avant lo balikam akendeke na source azui information vraie. Bonde akoyi koloba. Donc ndenge ya yelaki donc azaki peut trop sûr na ye ya kupanza. Mais amiebi déjà que eza bongote. Yangwana ina lobaneke apanzaka sango ya lokuta te soki oyoki sango moni ke o vérifier za bongo ndo panzi apanzaka sango ya lokuta te soki oyoki sango moni ke o vérifier za bongo ndo panzi apanzaka sango ya lokuta te soki oyoki sango moni ke o vérifier za bongo ndo panzi mais na yebite soki yakene ko vérifier lango wapi donc yana na yebise ke Simon Kimbangu abota bana misato ya liboso Kisolokele Daniel Charles, et ami Balé dia Lungana Salomon, et ami Sato dia Ngienda Kuntima Joseph. Oh ya lobi ke bana misato wana bazali bana ya mama Mwilu ye moko ezali lokuta. Mama Mwilu abotaka na libala na ye ya liboso mwana moko mama Kitudia. Mama Mwilu abotaka na libala na ye ya liboso mwana moko mama Kitudia. Mama Mwilu abotaka na libala na ye ya liboso mwana moko mama Kitudia. Après na mariage na papa Simon Kimbangu ndaye kobota bana na misato. Alors na zoko yebisa ye atikaka kopesa ba fausse information. Donc ce qui l'a dit bien papa Simon Kimbangu yende aki ko récupérer ye après nde baboti bana misato entre temps na mariage ya mama Mwilu ya liboso zaki na mwana moko. Mama Kitudia. Mama Kitudia. Mama Kitudia peut akufa. En tout cas la minute d'avé bisute. Ce qui akufa ngai information wana ko pesa on a sûr que na yebi ndengeza pour les moments na minute ça fait longtemps na za nouvelle te na yebi de sura za la ka vivante siko bien akufa wana ko pia réponse à lokutate na yebi. Siko pona o confirmer que bana oyo tangi ya prophète Simon Kimbangu eza bana nae. Bien sûr, on a confirmé baza banana ye parce que biso d'abord pour na kokula na Kimbangiste to la na malongi ka ndenge pe bino na catholique bola na malongi siko ya bino na binenge le raté biso bazo tangisa bino papa Simon Kimbangu azali nani boye nde bongo nde to yebela ya botiki bala misato abandaki musala na ye boye nyoso wana tant to yebaka ngo nde oke kokula to yebaka pe belé te quand même au fur et à mesure to yebaka l'essentiel. Donc na imalongi na anga na yekola ka pasi mo Kimbangu abotaka bana misa. Mama Julienne Touchi ko yo kayo lobi siko ke o confirmer tant que Kimbangiste que papa Simon Kimbangu azali na bana misato. Bongo so itotuni ke bongo malobi église Kimbangiste ezaki ya papa Simon Kimbangu te ezaki ya papa Bamba Emmanuel yende siko Kimbangu akeneki ko botola yango botola l'église abatu eko akomi ya ye kote wana ko éclaircir balandi na biso.
merci pour na mutuna na yo. Na ko éclaircir boye. Bishop Élysée likambo na yo uti koloba Simo Kimbangu atira ki église ya sala pe église te église kimbangiste ezali ya bamba que de attaque tout mwana mongo école primaire hein ce qui te zuye lobi marqué Simo Kimbangu kimbangiste ki église kimbangiste eza ya yete ozotala kana na kombo ne ezopesa Kimbangu et kimbangiste le kimbangisme allez na bamba vraiment osomona rapport eza na kati wana na moni yango te donc ngai ndenge na yebeli na malongi na ngande na zwela ki Simo ki église kimbangise et wuti na Kimbangu mutabanda ki musala na ele 6 avril 1921 soki ya koloba ke Simo Kimbangu atika ki église kimbangise oui atika ki église kimbangise parce atika ki mwasi ne mamulu abetaka ngongo église ebandi mais aloba ke ezalaki na clandestinité potina ndenge baki kokanga ye tindenga kena na prison batu bazalaki toujours ko sambela église kimbangi dans l'air wa ta ko benga okintwadi ti e kokoma officiel je pense le 24 décembre 1959 nde yaki kokoma officiel alors bamba e wutiri nde nini ke biso kimbangis mais ba kimbangis ba yibi église ya bamba mais vraiment je me demande que ça bouzoberi mais vraiment je me demande que ça bouzoberi mais vraiment je me demande que ça bouzoberi on doit reconnaître quand même que bamba pe azaki ko faire partie na makamboana comme ya bamba oui na yebi on akata ya église kimbangisi milingi olobate ke nakata ya bamba na batu bazalaki pe belé kutukuki olobate ke yende mutu asalaki église kimbangi poto zo yoka kombo ezoloba yango malamu Kimbangu kimbangiste kimbangisme bosiko bamba na kati nini bamba azaki pe moko ya bakimbangiste nde ya azaki pe na yebi ebele siriete mais yebi ki azaki pe kosala politique quelque part on dirait azaki ma propagande mais na kolobe belé te po na yebi vraiment te mais on a yebi kimbangiste kimbangisme eza ewuti na Kimbangu donc église ezalaki ko exister déjà malgré ezalaki na clandestinité et yalaki. Voilà. Tungi ba pe na vidéo wala nga pe na tala kaka ba lobi ba tuni suki pona nini botanga ka Bible o ba chrétien batanga ka na ebite suki bino bo se considérer ba chrétien to bo se considérer kaka ba kimbangiste bon suki boza ba kimbangiste pona nini bozaka na Bible na bino ya bino kaka te Kimbangu bon tozali ba chrétien kimbangiste donc to croire kana Jésus. Pourquoi tu crois à Jésus? Pour d'abord, un Kimbangu, net na loba boina zongina moi muke sima na réponse na ngai ndenge Bishop Élysée a uti kolo kuti na obenge Bishop te na ndenge Monsieur Élysée a uti koloba kuti na obenge Bishop te na ndenge Monsieur Élysée a uti koloba kuti na obenge Bishop te na ndenge Monsieur Élysée a uti koloba que Kimbangu bon andima ki moi mukie soko moi prophète mais Kimbangu église des gens fondée na ba mensonge et tout donc soki a moniki Kimbangu yaki na ba mensonge alors Jésus pas yaki na ba mensonge puisque tant andimi Kimbangu te andimi Jésus te pour Kimbangu azali envoyé à Jésus yazobe a commis faux prophète azaku de prophète te so na bina zonga ndenga bi faux prophète ezani pour ba prophétie Kimbangu apesa et salama et salama pe musuna nous samite ko salama alors fongo azuli on a place ni wana en tant que prophète ndenge alobi ya azuli ndenge batumsu bazozwa atemo ya prophète oui na landina ki prophète aza faute ba prophétie apesa et ça ko se concrétiser donc na monité comment utiliser mot faux ou ayebi mot faux wana te souke la kisi nini donc nazo regretter donc alobi bilobe là pas vraiment au courant que la prophétie à Simo Kimbangu. Et si il nous a consulté le discours à Simo Kimbangu à Pesaka le 10 septembre dans Banzan Sanda. A comment on a ébélé la prophétie au c'est salami déjà. Titan a lobby que le pays Afrique est indépendance vers les années 60 et ça n'a pas de discours. A comment on a et puis salami bongo. Tango lobby, le premier président du pays africain après l'indépendance au Tikouzwa, il travaille au profit des Occidentaux. Tout le monde a ngoté, ah yazo wela kozala président. Atanga ngoté,
Aye bien on te pas bien fort prophète or ba prophétie ça se réaliser. D'accord. Donc na sina noté. Kimbango loba. Et c'est belé mais na moi ndambu. Pona l'accès buzoberi na pona na l'accès kaza zoba loba kama maluka source te loko mote. Pona l'accès buzoberi na pona na l'accès kaza zoba loba kama maluka source te loko mote. Pona l'accès buzoberi na pona na l'accès kaza zoba loba kama maluka source te loko mote. Kimbango za congolais lokola ola za nesengo ya ko luka pe ko tombola ye ata ye bi ebele tem na muke mais ya lingi ko ignorer ye. Abiba nanga ba ko panzala mikili ya poto ba ko tambola ba biso to sala ngata ya poto tinde ya bima ke na Afrique du Sud bima eza kimbango na ko ebisaka yo Élysée pour pas nanga zu bishop te pour pas nanga zu bishop te pour pas nanga zu bishop te bana lelo yebaka olingo linga to finga te nzambe na yo azaki mbango. Alors na zongi na question tuna inga point to na Bible te soki toza ba chrétien ou point donc toza ba chrétien qui mbangis to croyaka na Jésus pour Jésus yende mutatindela biso Simon kimbango pona ba misu aza prophète mais pona biso aza Saint-Esprit le consolateur oyo Jésus alobaka na kei na kotindela bino mosungi o akozala na bino akoloto e baneni kezaki ndenge wana bokolo baka était ya maraka na pa na bino to partout voilà était maraka e pa na biso po biso to yebi vérité mingi pe ba yebi vérité ba lingi koloba yango te na koloba ke ba mindele tango belaki biso bible yango ba yebi vérité mais ba boyi ko te yango et ba yebaki pourquoi bazo kanga kimbango ba yebaki azanani ba yebaki ti e continuer siko lokola bango banaka ka enseignement na bango oyo mindele ba yelaki biso o ba yebaki vérité ba cacher ba limboleli bango na ndenge na bango mais mutu nyo soit capable ya kosenga elimo santo aider tanga zo tanga ba verset wana ako comprendre yango. Siko yo kozong sabisoneti na vexeni na Bible oyo zo sa référence que Yesu tanga kendaki akotinde la biso Simon kimbango. Soki totangi na Jean 15 verset 26-27 totangi na Jean 14 totangi na Jean 14 na verset 15-18 okoko continuer pe moi musika okomona okoi kotanga na Luc 17 okoti na 22 tu 25 ok tu na 37 okomona bazo parler na Esprit Saint le consolateur akoya akoloba ba chose à venir à cause de la rejeter ba ko faire souffrir yebisanga pour biso tiko to lo banatangwa sikoyo elimo santo ayaki na Pentecôte ba parler qui en langue wala za kingwe elimo santo mais elimo parce que Jésus a parlé il vous enseignera azo utiliser bien pronom personnel il hazaya mutu poto ebi nzambe tata mwana pe elimo santo tangu nzambe akiti na mwana yaki Yesu tangu Yesu aye albina za kotinda elimo santo wana papa Simon kimbango na koyebisa ke azana no une école gardienne na kati na Bible po ayebi Bible te na koyebisa ke azana no une école gardienne na kati na Bible po ayebi Bible te d'abord na koyebisa bongo na kati ayebi Bible te po makambo ya nzambe bazwaka ngona mayele ya mokilité makambo ya nzambe mikomisa zoba pozwa mais soko yo monike yo za mayele wana donc place na monike aza vraiment akoki même pas babenga e bishop. Okay. Balandi yana sportivi ba verser mama na biso apesi soki bozana tambo tangiango oyo pe amoni alinga contredire oyo pe amoni ke makambu mama la biso azolo baiza ya solote yebi vérité oyo alingi pa loba numéro na biso eza wana boko ko contacter biso toya ba kosala éclaircissement na ba makambu oyo alors mama la biso likambu ya balobaki ke bozana Bible te pourquoi wana lobité hein tout dans la Bible est pour l'année. Si on dirait bato ba considéraka kimbangisme comme étant religion à part. Ne tibino besoin la mino ba chrétien te quoi. Tout ça ba chrétien na lobby bien. Na tangi trinité Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Na Bible to croire na Jésus. O atindela kiso molimo mo santo
oyo aza papa Simon Kimbangu bosikoyo na kotanga ka Bible na parce que biso sai ba Kimbangu tosali oyo biso Bible ba basali di Bible la bango to kotanga obino pe ba suki be église nyonso mokili bosimba ka part so ba mizima ba nini oyo be église asiko bosimba ka Bible oyo yangwana kaka nde na kolobake boluka Kimbangu na kati ya Bible ndenge yo lobi ke ndenge ni to yebi ke pour to pesa verset pour éprouver biso ke ye pour le Kimbangu abota maka ye bishop akende ko Elisa akende ko luka pe documenté quoi documenté c'est documenté car pas na biso pour akomona kito ba Kimbangu to ba fanatique mais akoki ata na Belgique akomona mundela kosa ta akoma makambo nyonso no ya mabena ya malamu nyonso akoma soki na bi bona munoko zana mira kofungola na Bible ya wana na Matthieu 24. Ok. Pendant batali azotanga eza vraiment penza bazo benga la Sainte Bible, la Bible ye asali yango te. Siko to vérifier awa makambo azoloba si c'est vrai comment mi na Bible et puis approuver yango. Voilà totanga na Matthieu 24 bakomi. Voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. Si Néo balobi comme l'éclair part de l'Orient, Kimbangu la za robota ma eza salama. Dans l'acte du 7 verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours de fils de l'homme, et vous ne les verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Dans la Bible, quand on parle de cette génération, on parle de la 4e génération. Oyo tozali sikoyo. Soko boli komona fils de l'homme dans ce jour na yawa. Nde tozo baki elimo santo ne batinda ki biso ayewa en Afrique. Balobi bien, boko rejeté donc bishop Élysée. Oza na 4 ndenge ozo rejeté ye. Po yebi Bible te. Soko yebi Bible, soko tanga kango elimo santo a kota 4 nyo po discerner. Okoye bango bien pour comprendre ngo oza mutio koko ignorer Kimbangu te. Ba sine yango epesi pona kotala ba faux prophète na ba nyonso. Oh nyonso wana ba sine salama te mais ba sine yo e salama. Kimbangu ye wana bo rejeter na génération oyo. Yo kotangelanga nani na génération o biso zali sikoyo ba nyokoli pe bazo ko rejeter lokwa Kimbangu. Na pesi o question wana okozongisela ba Kimbangisi okoyebisanga nani. Oyebi pasi o Kimbangu amoni pour le peuple congolais, pour le peuple africain et puis pour le mokili mobimba. Oh, ndenge pasi yeso amonaka yango Kimbangu amoni. Yango bakomia wa boko rejeter. Puis pour ça ko rejeter ce qu'on liba faire comprendre ndenge ni. Zana tangelo sous verset mosusu na kati ya Bible pour oyiye ba kozwa position na yo bien. Ce qui totangi na 1 Corinthiens 3 verset 18. Balobi que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Okuki koyeba ngo te yo Élysée oza ya nzambe te. Okuki koyeba ngo te yo Élysée oza ya nzambe te. Okuki koyeba ngo te yo Élysée oza ya nzambe te. Okuki koyeba ngo te po oza na spirituel eloko moko te spirituel eza na yo yango makambo ozo yeba yango te. Onga na tangeli yo linga okoma omikitisa po o comprendre makambo yango ba verso soko tangaka yango. Ozonga mwa mukesi mo ba makamanza ba melaka ngo bongo te ozo memela na mayele no ya kibomoto yango wana te eloko na oyebiso nde yango wana Kimbangu asala ba miracle belé
kimbangu ye le Saint-Esprit kimbango yo ozolinga kolobaka sala ba miracle te toza na besoin kutu ya koyeba ba yo tangi moko me kimbango eze be toza na besoin ya kositele yo yango te kaka eloko na bino kende na nkamba otuna nga siko penso kese mususu kimbango aza nani nakata yo te yo zoloba ozosenga na ndeko akende na kamba mais tandis que tant que chrétien toza na besoin de tokende na kamba te toza na besoin tokende Jérusalem te même esika tozali na ndako na yo soko obeleli Jésus akose manifester pourquoi ozotinda ye na kamba natindi ye na kamba po autaki koloba na kamba eloko eza kuna te yango nalobi ne akende na kamba po akende komona ke eloko eza wani bobenga yango Nouvelle Jérusalem parce que ezali Nouvelle Jérusalem oyo bapesa na apocalypse na monde nouveau oyo ekosalama na royaume oyo ya siko ekosalama Nouvelle Jérusalem yango wana okotuna nga po wana ezali bongo po na kati na Bible badetaya balobi bapesi na place ekozala d'abord dans ce wana nakoloba na mokuse boye tant on a outil il y a Saint-Esprit ya Simon Kimbangu a envoyé à Jésus na lobuta ko parler na Trinité na kozonga na oloba boye tant Jésus akufaki asekwaki Jésus amataki likolo na ba niwe to moni Jésus amati likolo akendeki wapi so toke kotanga na bosani na biaza na paradis azana lola pembeni ya papa boye bisho Élise lobi mama ba paradis est-ce que Élise oyebi passe paradis ezali paradis oyebi passe paradis ezali paradis tozala ngo ana mabele pa yo mona kasakita amataki likolo akitaki na kolukela yo verset wana soki na kobosa na teze ana pesa yo réponse Élise que Jésus amataki so totangi na Esaïe 19 balobi Jésus amataki likolo na baniwe akendeki wapi akendeki kokita na pays d'Égypte quand on parle de l'Égypte na kata Bible baza koloba Égypte donc Afrique c'est en Afrique tant Jésus nga kiteki yo yebisanga na Afrique oyo aza kokokala na Jésus na Afrique nani eza yo Élise tangaka Bible malamu senga na Nzambe alagisa o apeso bososoli ya ko comprendre tolandi yo mama mutuna mususu ezali toyebi ke papa Simon Kimbangu asalaki 30 ans na prison mais ata yo moko ndenge oza wana oboti bana na yo oki kosala 30 ans na prison ntango obima namoni affection mpe ezalaka te siko mpona wana okoloba ndeni na par rapport à papa Simon Kimbangu question ya affection ko wana oyo lobi papa Simon Kimbangu aza personnage mususu même na bana na ye donc tanga make ba kokanga ye pe osala 30 ans ye moko alobaki ta bakatelaki alobaki bolingi bo bomanga bomeki pe ko bomo ba meki pe ko bomaye batina batono ya acide basude babwaki na lutende la bimi bamoni bakangi babeti basali tu be ko kanga ye leo amibimisa ipo bakanga ye bamimi na mbanza ngu pa bakena ko juger po ba me maesco na Lubumbashi pa asalaki 30 ans en prison sikoyo yo tuninga question ya affection mais ye ta on a lobi ki azaki mutu mususu na bana na ye bazaki eloko moko donc soki na ndenge na biso na kimusuni na biso affection ezapete pour 30 ans mais bango ezalaki eloko mususu poti azaki na prison kisolokela azalaki na boma moko azali kosoa na papa na ye baza batu mususu ndenge bino bozolinga bozula bango ndenge Eliza uti kolobaki jangenda kisolokele basala ba miracle nini na olobi na ezebele me na ko banano kim solokele ka wana ba belge ba chaka mai place bangando kisolokele akota po anaja na mai bangando pa bima yo ko sala ngo mayo ezana ba bangando yo koti onaje obimi mais soki nzamba zana yo kubika ye nzamba zana yete Polo kuta na ye deje monani mutu asalaki 11 jours ya koma ya lobi akufaki epi asekusaki ye na kundimande ni mutu abongo ya mosali ya Nzambe alobi église Kimbangu eza fondée na mensonge ya yende na ebite so aza na église ou place yake ne ressemble là
amemaka mensonge na yende na kati kuna po azala ba mensonge ebele yo mona muntu otolo koyoka ndenga alobi d'abord Kimbangis eza boye Kimbangu abota losoma ke ba mensonge ingeta la sinine ingeta bezaki Congo ya momo ki Congo eza lokola neto son ça peut-être na kikolo ba amen hein balobi likam eza en quelque sorte amen eza likam te soko ya dire ingeta eza amen. Mais namonaka ba combattant mingi bande ko lobisi ba combattant ba employer mingi bon ya on linga na ibaka soki elaxi nini pour namonaka c'est comme si ils appellent en rapport na papa Simo Kimbangu. Bon en toi ni ndé na lobaki soko mulika mona yebi na ngati moina répondre des até mais et lors debi kaka o nazoko mona ke ba combattant Mfumu Kimbangu c'est bien merci pour Kimbangu ba peke na ba ngonga eko ya ba tango eko ya kombo na ngai eko yebana yango moni na oba kotanga Kimbangu ona ndenga solo na oba kotanga ona ndenga lokuta na nde oba kotanga ona nde ba yebi na ba onga kate yango moni pe zolo ba eza na kate ba eza donc moko pe ba prophétie donc tant ba otaki ngeta na yebi na kate na sens ni ba ngeta donc fona za combattant pona yeba ba ide na bango mais sinon na yeba na yebite donc yebi pe sens ni ba lobelango na yebi na compétence sens ni ba lobela te na yebite mais siko na yoka na monaka pour nous lier combat bah comment kokoti s'appelle na combo ya papa Simo Kimbangu na combo ya boye intel dégage boye siko na éviter ce qui yo étant que kimbangiste et ça la rondenge nini parce que quand na yebi bien amona papa Simo Kimbangu asa muta violence te bon ndengo lobby et vraiment ya pe bongo asa muta violence te pour ndenge soko landi histoire na ye ndenge akanga nde baba yekonyo koleti ndenge akina prison azaki muta violence te mais siko ça dépend à combattant na combattant nde bazo memelango mais na moko on par hasard mande na landaka na monaka bazo tiaka Mfumu Kimbangu mais mingi bazola na vraiment idéologie angote po Kimbangu aki non violent mais bango baza violent na koloba ke dernier babiko eleka ka eseleki kaka ba combattant bazolo ba Mfumu Kimbangu mais ba kene ko panza na église kimbangiste na Allemagne na mpeso ko na ville nini kaka ba combattant bazo ba Mfumu Kimbangu kaka bango baza ko finga na bango lisusu église kimbangiste donc na yebite vivo za corrompu toza corrompu te ndenge na olobi na ngabwe na kozonga susu na je pense Élysée par le baili Kambwana azalaki na Mobutu azalaki mais na lobi so toke na Bible to komona Jésus azalaki na batu ba saka makambo mabe na ba publique avandaki na bango ba kolia batunaki eponi ovani na batu aboye alobaki na ye po na bato baza en bonne santé te mais na ye po na bato baza malade. Voilà, maman Abso Julienne, to komi na tranche na biso ya côté religion, to komi presque na suka mission na biso, et là on y noko loba on a posé comme question. Posé ngate comme question, bon na ina loba ka ndenge to bara batu baloba mingi Kimbangu to moni était na Bible. Bon, tant Bible ça mara c'est vraiment normal boye Kimbangu azalaki te menda azalaka na kata Bible azalaki mais toyebaki ete yango siko pone sabino ke pona koyeba ke Kimbangu paza na Bible po barato mona kete na Bible azali po Kimbangu azala azozala pa kozalaka na kata Bible po yeba d'abord il faut yeba signification ya mot Kimbangu elakisi nini na Kikongo tulobi Kimbangu elakisi mbangi ya fika aswe kama ya tombe bongo tulobi na Lingala azali oyo ya kundolaka na molili oyo eza na molili ya bimisi yango na poasa nde yango wana siko na obana bino pona komona na Bible soko so Bible ya signification na kopesa moi verset moko na Bible na 1 Corinthiens 4 verset 5 kuna neto otanga to komona. En attendant, maman na biso azo luka verset, hein, Emenya makolo, hein, moi na Mfumu Kimbangu na pesi mbote siko zali,
Adosenga, bino batbolanda na sportivi, merci na soutien à bino et puis salutations à toi ma belle maman Sira Diabaté na katia Paris, koko batu ya celle-là. Betty Bonzele, merci na soutien à bino na Nes sportivi. Oui, Zali, première partie émission, deuxième partie. Togoya, il y a un petit examen à y a l'oubi à Singi na Bishop Élysée, ce qui a répondre ce qui peut moins exaté, donc c'est mieux atika naye aloba makambo oyo atika koloba makambo italiété selon maman Nabiso, voilà. Bon, on habite au Kotanga bongo na 1 Corinthiens 4 verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que viennent les seigneurs, qui mettent en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Donc, on appelle ça une signification qui m'a bon juger dans notre jusqu'à ce que qui m'a appuyé. Bon, on toque les sous na Daniel. Quand tu te tosé la Jésus, tosé la sous Saint-Esprit, c'est moi qui m'a. On a vu que Jésus wana yewana kaka Saint-Esprit. Pour tous dans la quatre y a Trinité, Dieu le Père et le Fils. Ailleurs la façon. Nzamba atindaki mwana na ye Yesu eza ye moko nzambe Yesu alobaki na koya kozwa bino moko moko. Oui, tokomi na lutena na tango wana. Voilà, tozala nous okene siko tokei na Daniel 2 na verset 27 tina 28. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les divins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Balobi Daniel alobi ezana nzambe moko azana likolo oyo akundola ka basekele abimiseli bino ngwa éclair siko elaki sikboni elaki sike banzambe bazana likolo bazamisa tone totana tata mona peli mo santo oyo eli mo santo ye wana ndaya kukundola ye wana kimbangu siko bino yo Élysée yo teyaka banani oteyaka ndenge nini lilobo oyo nzamba ngo aza nani po signification yango yango wana kimbangu soko yebaka ete bana lelo yebaye. Voilà maman Julienne nakanisi o vide ba poche na yo o pesi ba réponse to pesi ba éclaircissement na ndekola biso Bishop Élysée. Alors eza koswa naté parce que il a répondre tant que kimbangiste alingité bo bafinga ye parce que y a quoi kana ye a quoi rappeler na nzambe andi makape Jésus mais mbala moko te ye afinga alors yango ya ngaka lo bapo a éclaircir bon eza guerté comme je viens de le dire ba propos et le bamio eza kaka so engagé auteur nango là na sepeli na ndenge boza branché na ba chaîne na bino pour landaka na sorti vie na sengi merci na maison na biso et ambibiso salon les parisiens bangonde ba kofaranga comme d'habitude. Il y a papa Nabiso Samito Mukubwa, les nécessaires mboka Schengen bakombonyo sobo yebiye. Et puis na madame nae yeyo c'est ça qui na madame nae aninga répondre tant que kimbangiste. Alors ba oyo ba c'est pelité to ba auto déranger bango to 5 bino bolimbisi mais j'espère que émission il fallait les kela ndingi wana. Merci à toi Narcisse Kanamba, merci à Kirune Maïzo depuis Paris, on vous dit merci. Bisous à toi encore, Maman Sira Diabaté. À très très bientôt. Merci, au revoir.